Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mamado, ah, Mamado. Bonjour Mamadou, bonjour Matana. Boni, vous allez bien? Bonjour Jobel. Ah, boni ya. Elongelembi bwendeni mwana nga mobali. Oza problème. Ah, aussi problème to ndenge nini? Ma problème sanga matanga? Hein? To ndenge nini elongelembi bwe papa? So likambo ebisanga mama na ona za ah. Ah, eza d'autres maman. Famille moi sinanga basenga $3000. Na dentaba, dengombe na di maputa. iPhone 17 Pro Max, oyo bimisika. Nga mutumbi poso vraiment. Nazwa mbongo wana wapi? Nyonso wana pendaka mpona mwasi wana yeba kolamba te wana pendaka comportement ma ya bien te comportement bizarre bongo oyo babimisi oyo ebela mbongo bongo yango mpona nini kolenga nini wana mapapa wana penda mbongo penda kono kobwaka na fulu tika na yo. Ah, mama papa nanga. Basengi yo combien? $3000 mpona dot. Eh papa, nebisaki omwana nga nani Jobel, nebisaki yo kokende na makambo mbangu te. Nalobaki eloko oyo esilaka te bawelelaka yango te. Nalobaki papa kangisa mbongo no malembe. $3000 sina fono nyonso ekokita. Fono nyonso ekosila papa sikoyo kokota na ndako ya libala bokolia nini na mwasi. Yaya, libala basalaka yango malembe. Ese bazo oblige yo obale mbangu. Papa, siko tala batilo farti o famille ndenge nini o bandeko. $3000 ka yo débrouillard bondo débrouillard mo ba dendo na awa. $3000 eleke ebele na biloko batilo na fartir. Mule ebele boye papa. O kokango te. Nebisaki yo malembe. Mwasa za ya yo akokima te. Basi baze ebele na Kishasa. Na baki luka na mbongo basi basilaka te papa. Omoni ndongo ke pressé. Tala sikondo komo lembisa elongi awa olembi yo nzoto tebi. Eza nini papa na esaki malembe makambo yo. Libala esilaka te basi baze ebele. Siko tala okomna pro. Ah Mamadou, balobeza coutume na bango. Ah Mamadou, naninga ye. Na kota tanyengo na obali kaka. Ah, ya Jobel. Mwaso wana o ayaka kuna na ndako toyoka bosoko ndongwa na yo na ye wana na ndako. Ouais, poli wana makaka wana ne mwasi oyo zo bomba na na fartira ozo bimisa mbuma misu awa olembi nzoto yo nyonso. Mwasi wana, ouais poli wana. Alambaka pe te. Tomona ko yo moko zo debwe ko soma mwa mpiko matembela ozo toka kolamba yo moko na ndako. Ayaka kolamba te. Est-ce que bilamba sokolaka yo? Asokolaka bilamba te de mwasi ozo ndongwa na koke kobala. Ba avant obala mwasi batalaka nanu mwasi nini kotia na kati ya ndako. Est-ce que alambaka? Ayaka kolambela yo? Anikaka bilamba eloko te mais ozo welela kozwa yo te na ndako boso bakomi na ndako moko yo osala ndenge nini yo osouffrir il faut ko étudier mwasi avant obala ye il faut ko étudier landaka epa na bango landa ndenga na bakamaradi tunaka akoza pe na misu na mwa chéri mosusu yo kotie na ndako epuis ya bandi kobima soki ekosala bakangu na ye papa azala mayele. Yo oza misu dzololo mingi yo nazomona Jobel oza dzololo misu elala. Bando koche lo ba makangu na ndako pe oza dzololo penza. Fongola misu. Mbongo eza pasi. Ekozoki ekobala mwana mwasi. Fongola misu moko eza pasi. Ozo yoka na so ebisa yo. Landela na mwasa na ozo so ba biloko malembe po ozo landela e bien. Ayaka pe kolamba, anika bilamba. Bongo ne mobali fo azala. Bimisa misu na o ebisa yo. Mama Mado, Mama Mado, Mama